Awa bande kolisolo na biso toza kokoba kaka. Voilà deuxième partie yangoyo. Oh lisolo ya livre ya bandoki. Awa lisolo ya mwana kelasi, mwana mwasi oyo babenga lisi. Baboti batindie na kelasi yake ndekotanga. Lelo akomi na mokili moko ya bandoki. Akoti na monde ya sorcellerie. Bapesi epe mission balobi yonde ozana destiné. Oyo kozwila biso livre moko sacré. Voilà bandeko otindi mwana na kelasi. Linga nzambe na bomoi oyo yo sambelaka. Akende kobatela ye. Po makambo oyo tozomwa na ekole oyo ezobangisa biso. Ekole Tarima eza na ekole moko na filme na biso. Baboya Bible, baboya Yesu, baboya chapele, baboya mafuta, baboya nyonso. Balobi biso tosambelaka nzambe te, toyeli kaka nde kelasi toyeli mayele. Awa tomoni mwana kei, Lycia kei, akomi ko servir monde à ba sorcière, a se retrouver dans un monde perdu, avec la mission akende aboto la mokili moko livre. Et si kei il y a un livre oyo eza sacré, ils ont révélé puissance ya ba sorcière. Awa kei abosana te. Soki molimo ezokende bisika ya boye akobika to akokufa. Soki abimi malamu, soki abimi tatikali libela. Malgré cela akei, soit disant que destiné na ye ezane na nzela oyo. Alors que natango ba mininga bazobongisa ba leçon batanga pona lobi. Tela ba réalité ya film na biso. Awa natango oyo azokende ko bunda. Ake ko affronter un monde. Ba revêtir ye puissance. Nzoka mokili moko ya ba sorcière bazozela. Bazozela yake ndazonga. Mère Zila atindiye. Bande ko réalité liboso na ye toyebite. Akende ko kufa kaka toyebite. Alors que na monde oyo bande ko mutabika kana ete. Parce que azokende ko négocier avec le diable. Na film na biso tozana deux royaumes, to deux mondes ya ba sorcière. Ezana mokili moko na mabele, esika wapi ye mwana mwasi oyo Lycia wuti. Ezana royaume mosusu, baza ko se retrouver na esika otokomi. To découvrir ango pe, parfois bango baza na raison na bango ko bendana na ngambo oyo. Mwana mwasi akei. Tolanda. Ngai nazali la reine mère na kati ya mokili oyo. Pe nazo pesa bino maladi na kati na mabele oyo. Ba sorcière nyonso bokende ko bela. Boko ya kofuka melangai po bondi makenaza la seule meilleure déesse, la reine mère. Mikumisi ba créer maladie. Bande ko ba mokono mosusu. Tala ba maladi mosusu sike utaka. Tangu mokile kozanga espoir pe bakolela. Bakosuka pe bakoluka solution. Na tangu wana bango na bayeba ke na kotindela bango ba ange na ngai. Baza ebele bakomemela bango ba solution. Suka bakoluka bango bandima directement to indirectement ke ngai nde nazali la reine mère pe nazo dominer. Oyoki kende atindi maladi. Maladi oyo kombo nango nini na yebite. Ezana ba maladi oyo ba former yango basali yango batindi yango kana mabelenga na otozali. Balobi maladi oyo ke na mokili. Bande ko bobenga kasida maladi ya bandoki. Maladi ya ba sorcière esilite. Bozo benga Ebola. Maladi oyo ese tumbo ya nzambe toyebite. Maladi oyo kombo nango nini batindi kaka. Oyo nani? Aye awa na mokili ko sala nini? Aza mopaya, sa majesté. Yende ayende kotelemela biso, c'est impossible. Mais permettre biso to bomaye sikoyo. Oh, sa majesté to bomaye. Mais la reine, mais kaka maladie yango. Pese maladie yango. Tela ye. C'est là. Et loko moka ya malamu na monikati na ye. Azo posséder destiné ya makasi oyo biso to monate. Alors to kende to bomaye, pe to zo destiné na ye na maboko. Boye to sala yango.
bamoni mwana mwasi moko inconnu destiné nazomona ekozala utile na kati na royaume na ngai bokende bomema ye boya na ye awa namona ye nzoka baza na bapouvoir ya komona na miroir magique monde tokoti baza mpe na bapouvoir na bango balobi tomona botala yaka na ye namona ye monde mosusu batikali na mabele. Voilà des royaumes ya basorciers bazoluka na bandeko mpo na livre moko oya kolonga longa po biso toza na ngambo wana te toza na ngambo oyo te. La vérité est parce que Yesu Masiya yende le chemin, la vérité et la vie. Baza libanda na Yesu Masiya, baza libanda ya vérité, baza libanda ya lumière. Yango tango nyonso tomonaka bango molili na molili. Oyebi bango balingaka molili ya. Alors que na tango e bato mususu na école bazo préparer classe pour na lobby. La reine Zila yende azo réunir na ngambo yo. Azo rappeler toyebi tozo c'est là le grand livre sacré. Yo kende zwela biso livre wana. Na zwa yango pe na dominer mokili mobimba. Kende yenda tindi lisi. Lisi alias bulldozer, la démolition. Yonani nazali bulldozer, nazali la démolition. Awa koluka nini? Na ye kotosa appel ya destin na ngai. Na yebi oza na destiné ya munene. Ona na mona te. Tango ba pesa ki o destiné wana eza po o libérer bato nga na kangi awa pe o détruire ngai. Sikoyo oye oboma ngai. Ngande nani vraiment? Naza ko tunani na telemela yo na pouvoir na yo sa majesté. Nalingi na servir yo. Nalingi na servir yo pe monde mobimba o ya ténèbres. Na ba pouvoir pe la destin na ngai. Voilà. Sikoyo oza prêtre au futa sacrifice suprême pour oza la qualifier au vanda awa na royaume na ngai. Bandeko sacrifice bayebi yango malamu. Naza prêtre nandimi. Mwana mwasi akomi na bisika oyo pe ba conditions zali. Na lakisi otala. Atala boye mama na ye na mabele. Ozo futa sacrifice ya mama na yo. Banda ko beta mbeli. Fiakula ye. Beta. Atali mama. Abanda ko sacrifier nanu bandima ye. Oyo mama nanga. Suspense. Alors que mission na ye ezo senga ba démarche. Asala kaka semblant. Ndesi kaka mwana na bango. Ndesi kaka mondimi na bango. Soki pa zongi sima bako comprendre kaza mofiti. Soki pa boyi ko sacrifier mama bako ndima ke oui aye kokosa. Azui mopanga sacrifice yangoyo. Abeti. Nzoka mama na mabele atinda ki mwana kende kotanga kelasi. Mwana ke kelasi te. Akoti na monde moko na mission moko. Awa na lobi bienvenue na kati na royaume oyo. Yo oyei malamu. Bulldozer. Bande ko tozo te ya mutu te monde ya ba sorcière. Mais tozo kebisa parce que la sorcellerie existe. Tozo kebisa parce que oza la distraction ke ba satana koki ko décevoir yo. Akoki ko mema yo mosika ya Nzambe. Mama zaki na butu wana akwesi basani alali na mabele. Mama yalisi. Papa kamwe. Mama telema. Akwai kaka boye mbala moko. Mama koi. Papa za kutuna. Me oye ko ebali nengeni. Eloko ewuti mosika. Esika batinda ki mwana. Nzoka mwana koti mokili mosusu. Bandeko. Nzoka alliance na satana eza sacrifice makila. Jen, likamni niko? Jen. I don't know, sir. Naibi nangate monsieur. Depuis quand obali ko kosola boy? I started na bandeko kosola depuis na ndoto moko na lotaki. Ezo continue bandaka na lamuki na tongo. Omona ki docteur déjà? I don't think this is a problem. Weza ba problème o ekoluka pharmacie et guérir. Exact attaque spirituelle. Tala, jeni yokangai.
na ntango nyonso omikosaka kaka na makambo ya baatake o molimo o priere atako totoboyi nzambe te azalaka na ye siko nzambe yango apesi mayele mpe na badokteur bango batraite biso bapesa biso basolution. Conseil malamu napesa sikoyo kende kotala docteur Nicolas atraite yo tika makambo binzambi oyoki ngai. Yes, sir. Nayoki yo sala ngombango okoti ekolo oyo bandeko kotanga kombo na Yesu te nsoka maladi moko babetaki lisolo na mokili ya molili eza na maladi moko batindi depuis monde de ténèbres depuis monde ya basorcière oyo toti kodécouvrir babeta maladi boye na mabele moko azokosola ndeko na nga keba eza na bato batika nzambe parce que akota na esika oyo baboya Yesu Masiya. Bible ezoloba malamu que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bible ezoloba malamu ndeko kobosana te. Bible bina Hébreux 11 verset 6. Or ça la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mwana mwasi moko asimbi nzambe ayebi liloba a comprendre que oeza ateki ya satana asali boye atiki ekola baluki na sima ake kobondela nzambe oyo ayebi. Bible lobi malamu il est plus grand et fort que celui qui est dans ce monde. Mieux vaut obéir à Dieu que aux hommes. Eza na bato baloba tika nzambe yopo yokeli bato tango yokeli bato okoyokela nzambe te pe okokweya alors que kondima eza contraire. Kondima eza kotosa nanu mongongo na nzambe aleki na sima tela jeni na ndimi aza mwana mwasi ya kondima aza mwana mwasi oyo aboyi nzambe te ayebi makasi ya nzambe na ye abandi kobondela abeleli nzambe abeleli na kombo na Yesu Masiya andimi guérison oyo eyaka na bamiracle azondimela Saint-Esprit oyo aza capable ya korevele ye nini na malamu asala afukami abandi kobondela. Voilà bato oyo bandimaka jamais korejete foi na bango baboyaka toujours satana alonga bango pe distraire bango abandi kobondela. Ndeko yoso balobi kaka tika otiki satana pa koti oyo lisi akomi na pouvoir ya kotosa ba sorcière tango bazosambela na kombo na Yesu Masiya bandeko nguye na Yesu Masiya kombo na Yesu ya pambe ningisaka ba sorcière bandoki baboyaka kombo na Yesu Masiya bayebi nguye nango moko ningani a comprendre que force oyo eleki bango nguya oyo ya solo solo eza koningana quelque part. A comprendre que baningisi nguya moko nzoka mona na nzambe soka sobondela. La Bible dit que la fervente prière du juste a une grande efficacité. Akomelie na sima abaluki etali nini kaka longwa na nzela na ngai si mokosala nini pardon malembe tika oya kopesa nge bola pamba lungwa oya kontamine ngai tala naza pete nakabula anza te pona kabula kindoki na yo. Ça va alors totala nani akosouffrir makasi lokola sorcière okanisi na yebi yote yo nani ebongasi na bombango tika ngana lobela yo tala nanu kuto moni eloko te tisikoyo tiango déjà na kati ya mutu na yo. Tala arrière de moi sorcière nayebi nzambe na sambelaka pe nayebi kako décevoir ngai te ndeko na koyebisa yo Bible ezoloba kobanga kate o abomaka nzoto ya pamba. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Il est écrit craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps. Makila na yo ezande bilei na ngai bandeko sans effet. Alors que réalité changeait l'école mwana batindaki akomi na mokili mosusu tokoma na bureau ya directeur awa toyebi directeur ya école na bango bandeko réalité oyo ezotalisa yo otindaka mwana na kelasi opreparaka ye spirituellement te lelo banda ko préparer ye okopesa ye pouvoir oyo ekobatela ye
okola musa kondima o elala kikati na mwana. Voilà tomoni motoboko akoti na kati ya bureau. Simanango lisi akoti. Bonjour, monsieur le directeur. Oh. Nini kaka? Lucie, est-ce que oui, je nomme oyaye awa? Na yebiye. Asa oncle nangai. Ah, ça va. Oncle na yo. Très bien. Ba parents batindi ye aya ko zoyo na école. Batindi ngai na songa ndako pona nini? Bon, balobi kaka bango moko ba yebiti na babengisi yo, mais namoni oncle na yonda ye po bokene nzela moko. Ya wana balobi bokene nzela moko baza na posa na yo. Oh, oncle nini nango za kuna? Loba kasite? Non, zela tokei. Bandeko kebe koza na enlèvement. Po makamuso sala makaka boy na kombo ono kwa famille. O tatale kikeba. Na yebi ke mwana mwasi soka sana likama. Mikolo ba pouvoir alatie koma koboma keba. Lopango na bango yangoyi. Batu ebele ba ye batondi me basane longia mawa. Babengisi ilisi azongi na classe. Bazolande na sima na de discipline na bango. Bakomiti na lopango. Lisazo tuna oh me bobenga po nini? Me batu ebele na lopango qu'est-ce que c'est? Papa bonjour. Bon. Papa c'est qui a lobby bonjour. Nini ngwa wako? Papa. Ah? Et bon maman zawad. Ah, sûrement makambo ko yao. Batu nyusu bazolo bate kasi loba mama za piko. Non, Zela. Ma fille. Lisi yoka. Mama na yo Mama na yo mwasi na ngai. Mama za wapi na tunite asa kati na ketela kasi na benga mama kasi. Mama na yo akufi. Na ebisio malamu. Mama kei. Mama na yo atiki biso. Mama na yo akufi ayoki sango. Ah papa zela ko zela te papa. Nzoka makambo yo tozomona. Est-ce que tobosani esika koma kili boso miroir? Ba pouvoir ya ba sorcière ba condamné ye. Okokoma qualifié awa soki obomi, o sacrifier. Nzoka sacrifice ya mama ezaki ya solo. Nazo lobela vérité. Ezaki mama na yo mwasi na ngai akufi. Mbanu. Akobimiselo mwana malamu. Akolela pe mama na ye. Alors que mwana mwasi o batindaki na kelasi akoti na pouvoir ya ba sorcière pe akendaki kosala sacrifice. Nzoka sacrifice ya mama ebiki te. Ekokika kosala ma parce que yende mutayebelo kwa salaki. Nzoka na tango yo azolela mama oye moko sacrifier to bosani lisolo te to comprendre. Nzela zolanda ekomi koluka liwa ya libota na ye. Ah. Bande kotela nzela zolanda na fina yo. Soko lo bakara ke non. Nazaka nanga bien. Ata na sambela kate. Ata na ebi église te, ata na ebi bible te, nazaka nanga bien na batu. Kozala bien na batu eza lola te. Kozala bien na batu ozana no sofete. Zela soki nzamba zate keba sate na azotambula na yo elongo. Mama akolela batu pe bayebi kazolela mama na ye. Oh mama zana kati papa te azana kati akufite. Oti koloba boy mama zana ye mama zali. Aboyi kondima. Nyonso wana pamba. Eloko ya sali eloko pe kokisami.
awa nzele fongwami bandeko toyebi te soki sacrifice ya liboso pe ya suka tango abandi ko sacrifier mama na ya kufi lobi kokoma bakisa sacrifice na yebi te soki kozala tata mbanu bandeko baso de défense avant azalaki likolo ya mbetu alali simaliwa ya mama mokolo yango alali na ye batikali na tata ekoma na butu boye molimo ya mama mowe ya zongi alobi lisi pona nini yo bomi ngai nasali nini lisi obomaki nga pona nini obomi mama na yo penza lisi obomi ngai mama na yo azaki na si apongi azoyoka mowei abimeli ye azotuna ye obomi mama na yo penza pona nini mama sali nini alamuki obomi mama pona nini siko nini yango osasu nini yao lisi siko vraiment obomi mwasi oyo asouffrir pona yo kanga monoko na yo nalobi silence siko awa na tuni ozosala nini nini yango malgré bolingo nyonso natalisi yo nayoki pasi na souffrir pona yo mwana ngai sikoyo eloko nini nakozwa na yo tala makambo sali ngai mama na olisi mama wa memio basanza libwa na libumu na boti yo na césarienne kanga munoko na yo mbata abeti mowei papa lala na pongi lokola mutamelaki kutsa lotoko obominga pona nini mabeni nga na sali yo abandi ba incantation azu pouvoir asika nzoka koboma mama ezalaki makambo ye moko alingi azu molangi moko mystérieux ebimi wapi kaka boye na mopepe lisi pona nini lisi tango mama solela molimo na eza na kimia te abimisi molangi oyo na pouvoir na ye asali nini akangi molimo wa mama na kati ya molangi akomi na ba pouvoir oyo ye moko ayebi nini azosalela yango butu makasi bandeko bopération mosusu ezosalema tata bandeko lokola moto alangwaki zododo abakisaki kizomba likolo kwiti oyo eleka degré elamusaka mutu te na katikati ya butu wana nzoka parcours na ye ekomi mokili moko alobi sikoyo jamais namoni okoderange ngai akangi molimo ya mama ekanga makelele molangi abwaki na kati na moto na butwa lelo tokokende kopona autorité bato oyo bakoporte pouvoir na biso bazala ba pasteur bazala bandumba bazala ba musicien bazala ba politicien pe bazebele oyo ezali accomplissement oyo ezali kozela biso na mokili poto renier na mokili pe tozala ba maître ba maîtresse na mabele et voilà bazosala cérémonie marraine toza na presque 175 lieux ya rassemblement oyo esengeli topesa 500 âmes bazoluka nde pouvoir basalaka ba miracle tika ye aya toyoka ye voilà ba mission ya kozwa 500 âmes moto moko abimi loba eloko lingi oh ma maîtresse ma reine ngai bishop Jacob Barnabas nazali mokambi ya église monene kuna na mabele nandimi na pouvoir nyonso oyo eza kati na yo pe nalingi kopanza sango wana na mokili pe nasala ba miracle ba signe nyonso nazosala ezaki yo pesanga pouvoir okosala ba miracle yango na kombo ya nani lobela ngai nakoloba na kombo bango oyo bango balingi koyoka kasi sima nakozwa ba âme nyonso oyo bakoyamba miracle bakoya na mokili na yo très bien naza intéressé nazwa ba âme na bango na ba destiné na bango sikoyo fongola monoko na yo pe kanga miso na yo eza na bato balobi baza basali na nzambe metela bisika ba se retrouver aye kogumba mela la maîtresse la reine na kati ya monde ya molili pe ya satana
balobaka kaka miracle na signe et prodige. Yeba nazo peso ba code tango zo sala ba miracle évoquer ba code nazo pesa yo code azo pesa siko bandeko na koki ko bandela te parce que za mate ya te na pesa yo azo bandela code tango akoya na mosala na ye ako bandela code oyo ba pesi na la reine ya monde de ténèbres. Tala yeyo tala lisika tina bango. Et bon sikoyo tango ba amwana na bato bazwaka miracle bayaka awa bakomaka nani bakomaka ba instrument na biso to zwaka bango lokola ba instrument to sela ba pouvoir na biso. How do they do that? Siko basala ngonde ni Many ways. na ba miner bele We make them go again. to sala ke bazonga bakende kotelemela commandement nyonso o bayoka kiliboso pe to kotaka bango molimo o ya koyina pe ya koboya ya koboma. Okay. Okay. What if Siko soki kasi they go and bakei meet mother witch? bon bake kokutana la reine na biso awa basengi pouvoir basala la ronini bon pouvoir bazwaka ezalaka ya libela te bakendaka kosala nyonso ko convaincre mokili na force ya ténèbres pour la maîtresse la reine apesaka jamais pouvoir libela mais pouvoir ngo soki bazwi tobomaka bango nsima to récupérer pouvoir. What about the Eboka si les livres um, na linkoloba bon, livre oyo la reine la mère azoloba abimisi ba code moko na livre ngo wana za livre ya secret ezo contenir ba puissance ya sorcellerie oyo ya monde des ténèbres. so Alors it's just ezakaka un livre tika masolo wana tika koloba solo livre te. I'm sorry. Limbisa kasi pardon limbisa na yebaki te I won't say it. na kobandela so te pardon. Eloko ayeli mission na nde yango wana awa na mabele nzoto tikali bazola musaye lisi papa nde tielela po mikolo mwose eti kokufa ala musalisi lisi aboyi kolamuka nzoka molimo eza na mission na monde moko ba sorcière. Pardon la bonne lioko nga papa na openza na tikala nga moko vraiment boye lisi la muka pardon tela mama na yauti kokufa na leliki ekuto passe silité pote na nga ezala nuko swa lisi na lela susu na yo lisi la muka azo bondela lisi la muka tela réalité nzoto na molimo makambo nazo kamwa esosi la te vraiment nzambe pona nini yo makambo bwezo kwela biso bwe likambo nini tuna nzambe na oko ayebisa ngai soki na kotika na mokili onga moko kaka na résoudre ba problème onga moko lisi lisi la muka ko lisi tata lela molimo ezongi yango yo tango bazobelela lisi la muka na nzoto molimo ewuti na ba mission azotala bango baza na mawa alors que molimo ya satana ebomaka mawa ekuto ezalaka te atalaka nyonso mawa ezalaka te molimo ezali kozonga molimo ezongi lamuka ko papa doza wako tala molimo eye evandi esangani na nzoto après cela lamuka olisi azokosola mbala moko akosoli atelemi lisie awuti mosika batu na biso tokoloba nzambe merci lisi oyebi tala makambo saliko pardon ko bandela su te pardon na bangi lokola mutu a perdre moi na ye oyebi ke makambo tukosala ko bandela susu te pardon vraiment moko mobimbola mokite lisi qu'est-ce que c'est azolela pe alobi mama na ngai lokuta nzoka azokosa bato nelongi ya mwana malamu atangisi mpe mai na miso lokola moto aleli mama bandeko soki ayebaki ke ye nde moto azobanda mabe abandi mokili ya basacrifice. Alors Jenny telema wana yaka zwa papier oyo tanga na classe tanga combien ozwi na 4 interrogation
Ah, oh Jenit. Alobi, eh, ngaite. Te, monsieur, ngaite. Ah, oh, ça, papier na ngate. Ah, lungwa, osoba na soko sa, wone sa papier na ote kombo nani? Ah, ndimelanga ngaite mutu na sala kiboyi. Te, ngate mutu na komaki awa, ngaite. Ebongo nani? Sikoyo, okome aveugle, ke na papier, ba komeli yo ba point na yo, ozomona te. Nalobi, yo loba na classe osu combien? Te se awa esili osu combien? Ah, Messi, il vraiment ngaite. Ah, na suis 0 sur 10. Hey! Alobi a suis 0 sur 10. Abandi kolela. Azondi mateke yenda koyiko so 0 na kati entero boy. Nini sikoyo? Nini yango? Tala lelo na so sukisa yo. Lobi na tongo makambo yo. Soko lobi okeza yo te. Na so memo pa ya directeur lobi. Pesa loboko na yo. Mwana zoba. Lokola mese pa loba osu 0. Oza na fimbu. Jenny abandi kolela. Makambo ya lingaka te yango azomona. Makambo asala kate yango zokomela ye. Bande ko mwana na nzambe kolinga te. Baloba keno yo komona pasi te. Okozala frappé te. Okoleka na bepreuve te lukuta. Vie chrétienne eza vie ya bepreuve. Vie chrétienne eza vie ya komekama. Bon, Jenny, Nathalie na awa na ba résultat na yo. Na comprendre que ba résultat na yo eza mawa mingi. Qu'est-ce qui se passe? Ozolo ba keye akoselo makambo eza résultat na ote depuis quand? Directeur, na lobi na nga bongo te. Mais nga moko na miyebi. Wana eza makambo nga na komaki te na kati examen. Boni boy ko kamu na yo. Donc mutu akomeli yo na kombo na yo, asali examen na kombo na yo, mais c'est na yo si kwa sala erreur tonini. Nani akomika sao? Kombo nani? Is it not the right? Écriture na hote. Ah, mais directeur. Na boy nanga na loba ke na ebi mathématique te mais wane zangate. Dala, kanga mnoko na yo. Senga pardon na monsieur. Fokama banda ko senga pardon. A retrouver résultat mususu examen ya sala kiango boyete. Azwaka 0 sur 10 na mathématique te. Afokami. Pardon monsieur. Limbi Sangai. Tia, qu'est-ce que c'est? Voilà, Mr. Pascal. Alors, monsieur Pascal. I'm so sorry for it. Limbi Sanga pour moi dérangement oui ouais. Obi kabana le ndenge baluka ba raison pour se couvrir na ba 0 na bango. OK, likamote monsieur. It's one of the disadvantages of Eza profession. bon, ezaka makabo bango balinga kosala. Please find a place in your heart to forgive. It's okay, sir. OK, merci monsieur. Thank you, sir. Voilà basisi likambo ya mwana kelasi aboyi résultat. Amoni 0 sur 10 alobi yete. Okoseli mese makambo fuka masenga pardon. The offense you committed. Oyebi infraction sali. Notes of Ken. Ezo senga penza. Oswa sanction moko ya 2 semaines ya suspension. And we'll be working at his school. Pe orokende kosala kuna na bilanga na biso école okata matiti. Mais oyebi nyonso wana. Nako limbisa yo. Voilà makambe komaka. Olingi yango te kasi yango nde ezokomela yo. Etikali ba pese sanction. Directeur abandi ko changer maloba bandi ko seka. Apusani abimisi ba tendresse. Abanda mabete pardon. Alors ma fille, na sepelaka no makasi. Na ntango na lingi to sola bien sanction na longola ba peso punition te. Comme ça ma solo esuka na pete. Keba na violence faite à la femme. Pour ndenga za ona soka meko funda directeur ozana prison. Mona moi c'est pas boy. Na ibi question saki ba misusu ba leki soka na ndenga c'est pour punition longwa. Ah, mwana nzamba kotika la mwana nzambe. Akoboya lisumu pa to sanzambe na ye. Jenny abeti mbata na directeur pa kimi akei. Nzoka directeur asaki calcul na nzoto balongola ye punition. This must be the handwork of the devil. Nani penza koki kokomelanga makambo nga na yebite. O eza loboko ya Satana. Ekomi na kombo na ngai nazwi na 0. Abandi kosambela.
nzambe tata na ngai bundela nga bitumba oyo This, nakoki jamais ko continuer ko souffrir boye of a witch. ah na maboko ya bato oyo bazosala nga boye mpo na nini You know everything. nzambe tata yo oyebi nyonso I do. oyebi kutu mingi koleka oyo nga Let nayebi justice be done, O tika Lord. justice na yo nzambe salema kati na You ngai are my only hope. oza espoir na ngai ya suka You nzambe are the only God. oza kaka nzambe moko nga nagumbamelaka I will never bow to ngai you. jamais nakogumbamela pouvoir to puissance mosusu Caterpillar de démolition. yo nde bulldozer la démolition nagumbameli yo la reine oh la graine puissante na monde des ténèbres na mboka na ngai Every witch has a special sorcière nyonso aza na kombo moko ya secret code na ye eza code oyo ebimaka na livre sacré and access. code wana ekopesa yo pouvoir ya koopere na bamission nyonso na kopesa yo eza autorité ekouta kati na livre na biso merci mingi la reine You must pay the dues. esengeli ofuta mbeka mpo ozwa code secret na yo oui naza prêtre nasala nyonso Trace the banda star to the koluka place étoile where esika the ezongala na destine ya mwana moko esika mwana azobotama kende boma mwana wana mpe sakrifie mbala moko makila na ye wana eza prix esengeli ofuta sikoyo nsima topesi yo code mpo na osala opération nayoki yo boye la grande reine mbano nandimi nakende kosala sacrifice osenge ngai tufia kwa bandeko azokoma kaka mosika tobosani bandeko ke oyo lisi baboti batindaki na kelasi akomi lisi oyo ezomela makila awa na hôpital maternité mama moko azobota mwana pa botami baza na esengo o bandeko bato mosusu bakosala feti me na ntango wana mpe calcule moko ebetemi na monde ya basorcière. Alors, mes félicitations, messieurs. En tout cas, moi, nabotami malamu. Voilà. Mose na nzambe azaki na ye pembeni. Yende pasteur oyo ya église na biso. Alors, aye abondela pona mwana oyo abotami. Ah, pasteur boye malamu. Mais papa, oyebi awa no peut-être na biso et dérangeaka mingi soki batie na nzambe mingi bazosala ba prière. Tete infirmière, to sala makamolaite. Nalobi Molimo Mosantu aye kati na biso kosala mosala malamu. Bon papa, bébé aza na posa pema, mama pe pema. Oh ma sœur, biso to ko umela te, limbisanga pasteur. Awa siko ekomi bitumba. Bazo pekisa batu batia makelele na kati hôpital. Infirmière alobi hôpital na biso to zaka na mobeko. L'homme de Dieu nsoka yaki na tango malamu. Eza na tango nde balingi pe ba attaquer ba boma siko mwana bazo makila. Bande konsoka le monde otozali. Tozaka na problème ya bataille spirituelle. Yango bi besoin ba malamu, revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du malin. Mayele ya Satana yangoyo. Asa ko empêcher bato basala mosala nzambe po moto moko alingi sikoyo azala sacrifier. Bon, pasteur moni ndenge kaka hôpital ezali, ndenge kaka balobi, ndenge kaka tokosambela te songa kaka lobi. Ndeko mobali révélation ezangi yo. Nzoka nde esika nzamba kosala te, Satana kokota. Ah, nini linge salema. Nini yango tozozela. Thank you very much. Merci mingi infirmière, merci penza. My church people. Ah, bato église na biso yo vraiment. Bakeka osambela na ndako. Soki babandi awa moto aba prière na bango na makelele na bango na ba tremblement wa. Hôpital ekozana kimete merci infirmière. Te mama yo pema lala malamu muta odéranger ote. Sûrement infirmière oyo aza déesse. Sûrement aza sirène. Tope aza ange moko boye ya monde de ténèbres. Aye ko empêcher libondeli ya l'homme de Dieu. Voilà comment est-ce que na mokili. Toyebaka kotanga basigne te. Esika nzamba lobaka tomonaka te. Présence ya ye moko sikoyo bulldozer. Revêtu de puissance du mal. Aye nzoka ko accomplir une opération. Aza na mission apesa mbeka ya makila. Ba pesa ye code secret ya monde de ténèbres. Suspense. Mama moko aboti toyebi ete na lisolo. Mais akotika histoire po moto moko aza na posa makila. Nzoka nde opération ezo réussir. Akoti pe
aye na hôpital molimo mosantu eza te kombo na Yesu te libondeli te mose na nzambe ayaka lobi kosambela te nzoka kozanga présence ya libondeli batiki porte polele ndeko Bible ezoloba ne donnez pas accès au diable mais résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Nzambe na ngai tango résistance eza te makila pe tondi nani a résisté moto a résisté te ndeko mwasi yo lobaki église esaka makelele makila mwana ekei voilà ndeko sambelaka nzambe kasi ondimelaka pouvoir ya nzambe osambelaka te omemaka Bible na église mais obosanaka vérité nini ebombami na kati ya Bible otangaka oyebi ka bateyaka kombo na Yesu kasi oyebi kosalela kombo na Yesu wana te. Voilà esika moto atie kondima te esika pa koyaka. Mama moko na lisolo abotaka mokolo wana ekoma na butu ba visiter ye na présence ya une sorcière. Nzoka ne mwana kelasi ya komi na ba dimension mosusu. Mwana kelasi ya komi ko sacrifier na makila ya bato. Soko moni étoile destinée zali boma mwana wana aye la reine na ye na makila kaka ndengo senga kingai. You may drink from it. Oyebi omeki mela siko makila wana amela makila akomi mosika penza motoyo mwana mwasi akomi loin akomi na niveau amela makila uti ko sacrifier kuna Beware, keba call you are about to receive. appel Must not be to code oyo na link kopesa yo ezali code moto ayeba te cancelled. moto nyonso awa na kati ya monde na biso aza na code ya ye moko na kosala penza kaka ndenge yo lobeli ngai. Bow your head. Kitisa moto na yo pe na tango yamba code nazo pesa yo. Miranda, Azobeta code bandeko na boyi ko bandela ekokoma ono ngape na bandela na meka Miranda, ozolanda filme na biso tozoteya yo te ozwa makambo oyo ekobebisa yo ndenge tomoni ezobebisa kuna keba misala wana ekoya kolanda yo soki bandi kolanda na bakode wana yango makambo ya koboya toyebi nini tozoboya henceforth, banda lelo to be in the oza na kati ya molongo the angels of darkness, ya ba ange de ténèbres to charm mankind. oza awana pona kokende kokotisa confusion na mokili pe ko contrôler mokili oyo. Tala ba efe awutaki awa ekoma na tongo tata ye mwana kufi sans raison mwana oyo babendi makila par une sorcière. Oyebi bandeko makambo esalamaka na mokili tozali otiaka nzambe mosika bandeko olingi koyeba te nzambe na yo aza nani na vi na yo olingi kokende na losambo te ondimelaka basali na nzambe te otangaka pe bibilia te oyamba molimo mosantu te pe na suka na nyonso opesa bomoi na Yesu Masiya te. Voilà bato baza kolela kozala mosika na nzambe bandeko yangoyo conséquence batiki satana kota aboma. N'est-ce pas que la Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mosala ya satana ezalaka koboma kobebisa ezalaka koyiba. Esika satana leki bandeko okosepelaka jamais. Esika satana leki ezande batu balela na sima landa lisolo bopanda nalingi bino nyonso boloba bienvenue, bon retour na lisi. Sois la bienvenue parmi nous. Akendeki wapi moko aboyi. Bon bino moko boko yeba na tango nini boko mona ye boko loba mes condoléances parce que auti kokufela mama na ye boko luka bo partager mawanande kona bino alors que ye moko
lisi ayebi esika nini awuti Jenny Telema pona nini yo vraiment ovandi kimia tango baninga na yo bazaki ya kotelema eloko te mama ah boni vraiment osangi motema sikoyo senga pardon na lisi senga pardon na lisi bon te madame tina pardon ça nango te lokola déjà nayebi nanga te soki mama nanga kufi ata balobi me condoléances to te mama kolamuka te Jenny likambo te nalimbisi yo kolimbisa ya moto ya mabe ya moto ayebi nzambe te ha école babengi Karima tala ba réalité na pekisi yo te ndeko ono mikolo oyo nazobanga nakomisa mona na ekolo balataka ble boye te okutu balataka ble ciel yango te ndeko na pekisi yo te azotambola boye mbala moko apparition bulldozer la démolition kende kozula biso livre ya basorcière avant que koma trop tard mais grande zila reine zila ozali la grande reine pardon pesanga ka motango mingi nano nazo accepter na simba livre wana oyebi la profondeur monde wana okei eza très dangereux pour na yo sala noki kima soki osali mbango bimi obiksi fi na yo bon ça va nayebi déjà nakomi mosika nakoki ko perdre sauté naye ko comprendre vrai pouvoir ya destiné na ngai yango moto moko te akoki penza kobomanga oyebi ke ozolia na mesa moko na la grande sorcière kuna na tango nyonso zana yeza très dangereux zwa livre mbangu pe bima sala mbangu zwa livre bima tika bima sala noki dispari makambango komi boye azotosa démon ya basorcière bapesi mission awa azopesa pe rapport esika azokende nayebi moko akangamelaka kombo na Yesu Jenny ayebi na tango moko aleka na nsima alors que ekole epekisi bato basambela baboyi bato bakumisa kombo na Yesu mais moko alobi malamu natosa nzambe na boya bino bato mieux vaut obéir à Dieu que aux hommes ndenge baapôtre balobaka bazoluka ye baye batala boye okombo atata pe ya mwana pe limo mosantu yo awa nde siko batamaka oyaka kobuka mobeko ekole na biso tala moto te akotelema pe abatama na mobeko ezolanda ye madame pardon limbisa ngai limbisa directeur pardon nakoka te soki nasambeli te nakoka kovivre te ok sikoyo nazo enseigne sikoyo vraie manière ya kosambela pesa loboko loboko pesa loboko tame tala oyebi moto atelemela biso aza te bon soki botuninga nalobi azobatama namonaka ye asambelaka pamba ntango nyonso sambelaka baprière sikoyo lakisa biso esika baninga na ye basambelaka bazalaka oyo basambelaka lakisa biso bango nani azoloba lisi nzoka nde aza koampeshe bato bakumisa nzambe bampeshe misala na bango bazobanga moto akombo na Yesu ndeko nanga kombo na Yesu osambelaka eningisaka bamisusu esika wana tolanda esika voyage ya lisie kei bazobenga ye bulldozer akomi pe koyekola akomi kozwa ba code secret aye awa lokola espion boni osi code nanga secret ndenge nini ya solo nakosi te okati accès na ngai sikoyo boni nakati accès na yo ezalaka likambo epekisama na royaume na biso oyebi soki ange moko alobi code ya moninga ezalaka mabe esengeli nakende ofunda epai la reine nakofunda epai la grande maîtresse azwi accès na code ya moninga tango bafundi ye
Destruction. oyebi destruction, Breaking the rule. oyebi koboma yo, ezali lifuti ya moto oyo abuki mobeko awa devant ngai. Yo nde bulldozer, Found yourself. oyebi oza victime, esengeli o répondre na jugement oyo. I worship you. Nagumbameli yo. Queen of Oh, la reine ya grande monde des ténèbres. I am only a vessel. Naza kaka mosali epai na yo. My destiny. Esika destiné na ngai ememi ngai. Ever since you gave Banda me kaka opesanga code secret na nga. I received Na yambi pouvoir to see beyond this. pona mona au-delà ya monde oyo. Let me be the strength Tika ngai nakufa na nga. life to you. Soki nakosi yo, Then alors you must tell me esengeli secret code. opesa ngai code secret ya ba ange nyonso baza na royaume na biso. Angel of darkness. Ange de ténèbres. Siko nalobi yo kende. Your Lordship, Oh, ma Queen of maîtresse. the world, Oh, la reine de ce monde. will be done. Wumela. Eh, adoration ko. Now, Sikoyo. let me hear. Nayoka yo na ba code nyonso yebi. Afongoli monoko, Sange, abeti code liboso. Tekoni, Abeti code mibale. Abeti afongoli code misatu, Niatra, afongoli ya mine, Chi, afongoli ya mitano. Kanga. Silence. Your destiny is Destiné na yo. Eza monene koleka yo moko. It is good to have you. Eza malamu ngana zo na royaume na ngai. Bienvenue. Caterpillar. Yonde bulldozer, la démolition. Oh, la reine de ce monde. Agumba meliye, mais yezo banga ye. Ah bon? Bandeko eloko wana destiné tina monde ya bandoki bayebaka kombo ya destiné malamu. Bayebi valeur ya destiné ya mutu. Alors que moto oyo a comprendre ngo te asakanaka na fina ye. Is interested in the position Monde ya and ténèbres. destiny of mankind. Ezali na posa ya kozwa milimo oyo baza na kati na mabele. Angels of darkness. Bino ba ange ya monde de ténèbres. Plaisir nanga lelo na annoncer bino That enter in ke tango ya suka yango ekoki. Mighty Queen of the world, Ye pazote ya liloba na bango. Évangile d'après bango. Bazoyoka évangile. Caterpillar the Bulldozer yo la démolition. destiny to undertake this entire. Yango ozape na destiné ya kati na tango ya Shall no suka. longer be with the grand angel. Yende akozala susu te parmi ba ange. Stand with me. Akozala na ngai elongo. Mighty Queen of the world, Oh, la grande reine ya mer ya monde na biso. Volonté na yo ekokisama. Her destiny is so great. Destiné na ye eza tellement monene. So it will be disastrous. Alors ekozala She désastreux continues to dwell. soki azo continuer kovanda parmi ba ange. It is my pleasure Eza to announce plaisir na annoncer bino that hence ke banda lelo Caterpillar the ye demolition bulldozer la démolition will be second akozala deuxième personnalité na kati ya royaume na biso. we worship you. Togumbameli yo yo nde la deuxième personnalité bulldozer la démolition. Mbano Kapola Mata, bandeko makambo ekomi grave, amati pouvoir na kati ya monde batindi ye mission na mabele bandeko. Troisième na quatrième partie elobela biso à suivre prochainement. Babilili oyo eza koya ekosuka wapi? Balobi livre oyo ya bandoki ekofongwama, Evil Power, le livre du mal à suivre bandeko prochainement. Eza somo